Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où y a première classe, y a qualité supérieure. Oh y a ma bombe à mi à Eden Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à solo, où y a posé à maman moi c'est qui toko. Posé à moi sur Penza Basali Kolula, posé à moi sur Mobala Kotala et Alembate, posé sur Kotamboli, Masanga Sima. Eh oui, Yango ne va produire ce comme la carte Eden Store. Il va produire alimentaire. Où y a Eden Store, Yango des secrets à cuisiner à maman congolaise. Eh oui, Nyon ce qu'on se pense Mobali na yo ezali. Pondu, Matembele, Ngai, Ndole, Fumbwa, Ndunda, Bilembwe, Oyo nyonso penza, Oyo kobonga pona cuisine na wezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasa azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store. Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings, il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste des bots bêta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous, Tindika TV, number one. Fidèle internet, il y a Tindika télévision, ndenge toujours devant et Tinda Rabiso ya repousse na toujours pour la koyela bino basango etali politique pe actualité ya mboka la biso tozali lelo lelo makamunde zali ande bozali komona tozali boso ya ensemble national et sika oyo prestation ko salama ya 3 juges oyo bazo prêter c'est bazo sa prestation na bango mais ya kokama tomoni bandeko ya ngamba la muka basile ko sala réunion lobi balobi ete ya FCC balobi ete bako se présenter parce que bazala ba raison à bango personnel mais to moni ba bande comme sous bazalia peuple bazalia to komeka kozoma intervention na bango pour que boyo ka bango to moni ba chikata to moni ba maya moto donc ezali vraiment grave liboso ya ensemble national bon continuer ko yamba ba image on la carte Tindika télévision parce que toza toujours là pour na ko informer bino bozomona déjà ndenge service à présidence ezali ko salama ndenge bozali ko soit toujours na ndenga ba image. Donc tout est calé, tout est ok ici. Donc service à présidence c'est-à-dire que ça musala lango na cadre toujours il y a prestation et serment il y a 3 juges ezala qui projecté pour na lelo donc bon continue toujours qu'on zoba image la carte Tindika télévision ndenge to message toujours qu'on a informer bino donc bozomona vraiment sécurité ezali vraiment très bien là. Tout est vraiment contrôlé, Bachikata, Bamaya Moto, sécurité présidentielle, et Zali vraiment au calme. D'abord, continuer qu'on soit image et puis intervention bandeko, Zali à toi la population, toi la peuple, Zali nzinga et siko. Tout se passe bien, tout se passe très bien au calme. D'abord, continuer qu'on soit image la carte Tindika télévision, on a une intervention Bazali. Vraiment.
yango bakokaotika ti likolo na ntina nini na top ya likolo ya nini yakusalibamatindeeni na ozambela mbote mama papa tomona oza mwa décisif awa komona yo awa donc lelo eza lelo tomona bapeuple baza kosepela mosusu baza très fâché par rapport à ce que badepute mosusu baboyi kose présente lelo tokoluka tozwa mwa maloba mpo nango mama en tout cas nde naza boye eloko tobanda kozela kala aujourd'hui je suis en train de vivre une réalité na mwana Léo Songo na mwana Kibasa Mariba na mwana Kanza Thomas. Je les ai vécus ici au palais du peuple. Jour où Banomaka Tshisekedi du premier ministre, sentiment ou un sentiment de la zone. Talawana va refaire. Ce sont les gens qui sont en train de refaire. Les députés sont en train de refaire. Le bateau est déjà parti. Tala, ils aiment beaucoup parler le français parce qu'ils sont en train de reconnaître. Presque tous les professeurs du Congo sont dans leur camp. Mais je vous assure aujourd'hui, les Français utilisaient tant qu'ils étaient au pouvoir. Il y a le bateau déjà parti, les trains déjà partis aujourd'hui. Oh, l'état de droit marche. Batikali ciment, porter la chaise vide, et Tikala. Je veux dire ceci, qu'ils se souviennent, quand il a fait papa Tshisekedi, après ça, un mois d'ordre, l'Obaka, na lignité ba député ba assisté na katia, il y a parlement. Nos députés ba mususu ba kotaka, ba ngoma ba kanini, ba yobi oh, porter la chaise vide. Les trains est en marche. Aujourd'hui, l'état de droit, pouvoir, aujourd'hui, Tshisekedi, président de la République, avec l'état de droit marche, les droits justes, Bako Kangabatu, Miyibi. Maman, il y a des intellectuels. Il y a des gens qui ont terminé les études. Il y a les mariés ici. Mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays vraiment? Et puis, un classe de gens, je ne sais pas comment les qualifier. Et moi, les faits, c'est les médiocres. Ces gens-là aujourd'hui veulent nous imposer. Nous, le peuple congolais, c'est très malade. Fati, Babounissa Okala. Fati, Komanda Papa Zana Bomoy. Ils sont allés causer avec les diables, imposer contre la Genève. Il y a que non, l'Obaka non, on s'est présenté. L'Obaka, mais population est ennemie de l'eau. Et l'Obaka jamais pouvoir raison à yo. Zambe Nicolo, à Ponakio, les Lofatio Zamokonzi. Kobo Sarate, Papa l'Obaka, le peuple, Kota bongo pende no akota mabe
mabunda na mesita momama soki baboyi batika biso tozala wana mpona présentation ya segment ya 3 juges ya cour constitutionnelle. Nous accompagnons le prochain. Bagay Teradi Fadi Sasa, Chinembanzaou, Baya tête de répélé, toute une opposition, Bayebi.
te maman. Angoni. Madame. Monyo awa esika prestation serment ezali ko sala na kati Assemblée nationale to le 14 mois intervention par rapport à prestation. Lelo tozali na esengo parce que les 3 juges nommés par le chef de l'État ba prêter serment na bango. Na yango biso population toye ko accompagner bango na mokonza mboka. Les députés mususu yangamba FCCP ba boyi ko poussa na pola ko participer na prestation serment o torozo maloba par rapport. Maman, député Moudavoda Gaïnani, c'est ça peuple. Ce qui a boyi goya, c'est la veut dire que non, aza peuple aidé. N'ayant biso tolobi les lots prestation de serment et Kosalama. Et le chef de l'État aura acte, il y a prestation de serment et les 3 magistrats. Tout le monde a été placé ni et ko blessé famille politique qui sont ngolo pagala. Dès lors que non, il faut baser la nabiso et longo. Mais ce qui va ngaba boyi, c'est la veut dire balaki c'est ngaba comme ennemi à peuple. Et biso aura acte nango, c'est tout. Merci Mamboka. Sango toza nango eza sango ya esengo toye kotala événement historique au Félix Antoine Tshisekedi azosala lelo pona ba juge na biso oyo bakambaka mboka na cour constitutionnelle na nommé chef de l'État Moto Volcan ayena Volcan intouchable Félix Antoine Tshisekedi mbinga mobali beto kutu na moni yango te Moto Volcan po basimbaka te bakombaka te toye kolakisa ke toza ba député de plus que ba député ba boya ki koya biso ba tutotinda ki bango na palais du peuple biso ba kolo palais na biso toye ko participer na événement zo salma na palais na biso yango toye. Merci Mamboka. Milimo nyonso ya kingakati milimo nyonso ya basanité ya kati ya palais na ngai babi manano libanda babi libanda sino bakitelo ona ne possible bazobi malibanda Monya papa zokombola ba nazokombola milimo ya kingakati na kati ya palais na ngai. La prestation des ko salama oloba nini par rapport à prestation. Prestation serment. Nazo sepela makasi po na monique justice ezo comme en forme. Makambo nyonso bakozala oyi tokende na cour constitutionnelle tokende boye toloba boye. C'est comme ça toko sepela. Ezate que to banda o yeme yadi. Yeme yadi. Lelo to mona yeme tozana fachi beto yemuko. Tango to mona fachi beto neto tamboli système akombo. Na tamboli na système akombo to kota na kati ya palais na biso. Tozo kombo na nanu ba salite nyonso eza na kati. Salite nyonso tozo tala to komboli mula ibandi. To komboli mula na moi tala kaka système signe wana ezola kisani. Merci beaucoup. Mula ekobeta te ko sala nanu ndenge sala kawana. Mwandambu mwa kokombola. Merci beaucoup. Mbote mama. Papa to monya libanda ensemble sika o engumba batebele peuple baza ebele awa bazali kozela et loko batmande kozela tant beaucoup on peut dire prestation en serment. To 14 au moins intervention par rapport à prestation en serment. Bon. Awa toye pour nous soutenir d'abord président de la République na justice ya mboka. Pour tout le monde en 2018 na ba élection eleki ba kati ba député na biso fort. Na cour constitutionnelle ya bango oyo bango batiaki ya mabe. Yango moni Benoît Lwamba moni ke na sina ko mukolo. Moyen na trahir mboka nanga ezate na démissionner nanga. Fati récupérer masolo na yo o nommer ba juge na yo. Fati a nommé ba juge. Balakisa biso place Fati a violé constitution bazo laxate. Bakelukela biso oyo nani oyo Fayulu soki nani ono Tshisekedi a violé constitution. Lakisa place au violé constitution to monité. Hein? Yango lelo tozo bisabande kwa FCC ke lelo ndesuka. Tant tozo installé ba juge na biso na cour constitutionnelle kobima bazo bima assemblée pe et panzani. Tokomona oyo akoya ko siéger awa. Tozo dissoudre yango. Toko dissoudre yango. Nde calculo toza lango ya suka. Crise toza lango oyo président lobaki ke soki na moni gouvernement na assemblée crise ekoti na ko dissoudre yango oyo. Fati. Ngai mama toza très content. Toza liawa pour la dissolution. Il y a parlement, Assemblée nationale. Il y a bandoki na kingakati. Ah, basa ka bandoki mama oye bakate.
mama bazaka bandoki minene Kabila azana kindoki moko impossible talaka moko ya munene oyo Congo le continent Kabila azwaka en otage pendant 18 ans maman lelo nzambe o biso tolobaka nzambe o mukele alikolo na se atindeli biso libérateur sauvons le Congo Fati Béton maman en tout cas maman ce qui est bakango te yebakango lelo ke déboulonnement o alobaki wana na États-Unis yango isalami ya lelo dissolution ya zabaki ke sona constaté wana yango a constaté ngo lelo comme Janine nanta mwe mambo mutu muneno wana ba étranger ba rwandais ba boy koya biso mo peuple wa tutopesa ki bango manda tomiyeli biso moko te tomiyeli biso moko oyo ndako ya peuple ezaka ntambo mwamba ezaka ya Janine toyebi bango te biso mo peuple tomiyeli na président na biso tonome ba juge na biso président a eu acte biso peuple d'être nommé président a eu acte et sili to s'appelle maman Mbote mama papa tomoni atolingi toyeba eloko nini epousse okoma awa esika ozali l'Assemblée nationale nasepeli mingi toye lelo tozala likambo nete papa Etienne abandi oyebisi biso eza likambo ya mbuka eza likambo ya mbuka tozala mabele ya mbuka toye kotala makambo ya bajuge na biso ndenge baprete serment jour ya lelo tozala esengo makasi mpo makambo etambola noki tokende makambo nyonso etambola na ndenge esengeli la prestation de serment il y a 3 juges oyo ezali eloko ya malamu oyo bato ebele bangai kozela tomoni yango mpena ekomi mpe ekomi baoyo babanda komona baoyo balingiki ebaya te toza na bango besoin te l'essentiel ke cour constitutionnel nyonso bato nyonso bakokana c'est ça bayoki soni ok Maman, tomoni awa isika oyo ba juge va reprêter serment la ngo to luka tozo mo intervention par rapport à la prestation serment. En tout cas nazana esengo munene esengo makasi mingi ya journée ya lelo na sepeli mingi lelo na likambo ya motu yo ezolekela biso lelo ezokomela biso lelo ezali pona intérêt ya bana mboka yango moni présence na ngai ezali awa natiki ndako na ye po ete na accompagner
vision ya chef de l'État pour la kobongisa mboka na biso ndenge ezali kokende. Donc tozali na souci ya mboka oyo. Tozali na souci ya mboka oyo ndo moni présence na biso awa toye te pour la partie toye pour la mboka na biso tout d'abord. Soki ba député la ba boy ko se présenter lelo toyebi te bango baya te ezali ke elongo bami ke lelo prestation de serment ya ba juge ekosalema baya te bazali ba invité lokola biso tozali ba invité donc bango baza ba invité biso pe toza ba invité toye soki ba yete ekosalema kaka modèle wana iko bakisa mutuna otuni mama bandeko na biso ba député ya ngambo ya FCC balobaki bakoya te biso nde tomandate bango pouvoir wana eza ya biso peuple ndako oyo tata Mobutu atongeli biso bazobenga ngo palais du peuple eza palais ya ba député te comme bango baboyi koya biso ba peuple bakolo palais du peuple toya ko représenter nation congolais bango bazo représenter biso na kati ya palais du peuple mais biso bakolo palais toya ko se présenter biso moko ba juge bako prêter serment liboso ya ba député te liboso ya président de la république absence na bango ekolobela biso eloko te parce que biso ba peuple bakolo palais toye biso moko bako prêter serment liboso na biso baya te eza na empêchement ta moko te Je dis merci à vous tous qui avez pris le temps à Kolandangaï. Continuons toujours à suivre l'ambiance. Encore une fois, merci beaucoup. Ata du chien. Nakolo barangai. Mbota mama journaliste. Onyo za na esengo makasi. Naza na esengo makasi ponga na za démocrate. Naza démocrate. Nakobanga loko mokote. Na mboka nanga na sepela. Ozoyoka. Naza na esengo makasi. Lelo za mukola délivrance à Congo. Banguna wana bazonga bisika ba witaki. Bayeko konza mboko ezamboko na bangote. Bango tasoki baboyi koya. Baya te. Kozo sala
fête na biso nazo salisa fête na ngai na bengisi batu bayete bazala liboma nana lambi biloko na ngana bengisi biloko ya kolia biloko boyi ko ya kolia nana somota batu bazabele bakolia biloko wana baya te bafanda peuple ezali pour konza ya peuple ezali batu moko mi balete bango bakokanga mboka en otage pendant 18 ans basala libiso nini bakwetisi biso na mabulu baba ndoki lelo omaitanaka na simbi komboyo naye kokombola janini mabunda ntambwe mwamba po facha lobaki ntambwe mwamba na Sami Badibang des chambres il faut bayamba bajuge wana soki bango baboyi koyamba bajuge wana bango batikali pe bachomere bafanda babandoki bafanda otala filme ya Roi Simba otala filme wana dessin animé wana akei elle kozonga elle conquérir pouvoir biso tozi pouvoir na biso va s'attendre tire retour à Jésus-Christ il n'est pas au pouvoir jusqu'à la venue de Jésus-Christ ne torosala ba remise et reprise toko coincer ba peut torosilisa ba malembe si la souka les Égyptiens que vous voyez bon mona ba lisusu te batiki biso tokende à se faire pouvoir baliki bala la biso la mer rouge Fachi Moïse akabola kibai tokatisi bala biso la beti boye parole sur la s'il plus que de boulonnage machine à quatre et final la belle fonderie tozikisi nyonso tonyati nyonso toyeseba oke tokomema bao politike ya biki babalingi ya politike ya biki oyo biso tobeke faiblesse baza ba politike ya biki bakokoka biki te kointerprete batexte bakokoka te yango lelo tosukisi bango mpona esaka bato bozala calme faci bamonaka yuma te oyo babengaka na judo moi je suis judoka c'est pour vaincre atikali bino abete est-ce que c'est important oh population nyonso bazali baprésente combien de personnes ata lelo babe babandela kaka élection sikoyo mabuda mpo nini baza nango baza babuka émissaire oui c'est pas de bouc émissaire biso batosa charge comme na biso botangaka bible mama omoni alati vesta naye koremplace Alexis Tamoma nakomide naye kosiéger ngai sénateur donc naye koremplace Alexis Tamomamba aya te bajuge bakoprete voilà yango moni nyonso elakisaki no fin match na bango esili déjà mpo na bango match fini mabuna eloko abosana eza te ke koma donc bajuge bakoprete serment liboso na bango te bakoprete liboso ya président le roi président koya bazala te biso pepe toza donc biso ba sénateur na ba député lelo tozo siéger match na bango esili donc esili déjà bakende libela mama mbote ya tomoni awa ozali kotelema awa devant palais du peuple esika en prestation ezali kosalama toluka tozomwa intervention na yo par rapport à prestation en tout cas tosepeli mingi na musala chef de l'état na biso azosala yango toye poto mpona to appuyer ye vraiment alingi misala nyonso azosala ezala tout droit na mboka alingi zigzaki te kala ezalaki ata moto abomi yo asaleli yo mabe ekei kaka bongo moye ofunda ye eza te me lelo tosepeli ndenge nzambe atindeli biso Félix aza lokola Moïse aye kobimisa biso na Egypte tokomi justice na mboka tokomi atuka nzambe abatela ye apesa ye makasi tozala komona ye na misala azosala bakisake kotelema na ngai na telemi awa naza na esengo makasi mpona nini mpona evenema oyo balobaki ekosalema te lelo tomoni ezosalema na mokonzi ya mboka ya République démocratique du Congo mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo toye awa tosoutenir ye na makambo nyonso azosala
nzambe apesa ye makasi apesa ye mayele mpe bwanya akende liboso na mosala nyonso azosala nyonso oyo azosala makanisi na yo nyonso ekokisama mboka na biso ezala na kimia kere esila na este bandeko na biso bazonyokwa makuna topesi ye merci mingi mpo na bitumba oyo azobunda asilisa mpe kere na este bandeko na biso bazala mpe na kimia nzambe abatela ye bakisezaki bible elobi ke la justice élève une nation toyende mpo justice bajuge na biso bazoprete serment lelo yango wana toye mpo toapuye mokonzi ya mboka tobetele maboko toencourage ye mpo na ni justice le ezotelema mboka ezokende mpe liboso moye moto ayiba eza te wana tobanda biso kosalaka makambo kaka na justice droit ezongi na mboka etat de droit tobanda kozela banda kala lelo tomoni ekoti ya marche yango wana toosepela toosambelaka nzambe mpo abatela ye abakisele mikolo ebele mpo bana mboka nyonso ya rdc basala nini basepela eza naza na esengo mingi akomona yango ndenge na banda kozela yango mokolo yango yango oyo c'est-à-dire makambo nyonso ezozonga sikoyo na rai ezongi na nzela mpo biso totambolaka elongo tozalaka na nzela moko oyo na likanisi oyo chef de l'état aza nango biso tokota na nzela totya yango kaka liboso justice liboso makambo mosusu na nsima soki moto alingi ayiba abanga justice po ayebaka soki asali mabe bakokanga ye ozala mokonzi ozala général ozala na soki osali mabe justice wana elandela yo mpo mokonzi alobaki ata soki oza mwana mai na nga soki osali mabe boloko yango nde tozela lelo makambo ebandi sebo nasepeli makasi mbote nga tomoni awa esika prestation ezali kosalama eloko bato nyonso bandaki kozela mais tomoni en fait ezali vraiment esalami tokozwa maloba mpona to intervention bon nasepeli kutu makasi ndenge tosangani na ntongo lelo awa mpona kodefendre intérêt ya mboka premièrement intérêt ya mboka nano mpo biso vision na biso eza le peuple d'abord biso toye mpona kosunga bandeko oyo baza na souci ya kobebisa mboka oyo tolakisa bango keno mboka il faut etambola ndenge elongo bani bon mpona prestation de serment ya bato ya bajuge oyo bakoprete lelo biso tofélicite chef d'état makasi mpona nini mpo tobandaka kozela eloko depuis kala mpo mboka etambola kimia il faut justice ezala indépendant na bakushe nyonso yango biso tolobaka keno te ndenge eza boye comme ya sala eloko oyo boye badepute baboyi ya ngambo mosusu ya fcc baboyi biso tokosoutenir tolakisa ye keno tovota bango mais bango baza na volonté bazosala mosala oyo biso mote mama tomoni a très méchant très fâché tomoni tokozwa mwa intervention par rapport à prestation mama en tout cas toza na esengo makasi parce que mokonzi ya mboka akokisi maloba na ye oyo alobaki yango biso bana mboka totelemi awa mpo tosuni mokonzi ya mboka yango tozali oyo ozomona bagene bati baveste oyo baza badepute oyo bafiti badepute tolobaki na bango boye Janine Mabuni ye aboyi koya na parlement na badepute na ye tolobaki na bango tokobanga te me tokobangisa bango pouvoir ya fati lisu likolo ya lisu oyibi totie na boloko toke na transparent yango tozali awa toza na esengo makasi ya kosepela mokonzi ya mboka apres oyo toyoke na recherchement mpo toyeba nani yango aza mwana mboka tozali awa fati akosala reprise e remise na nzambe apart na fati mosu aza te bajuge oto tolongo awa ti na palin tokotika bango wana mama nga naza député national na député national naozela so mokonzi akoti na koti kuna naza député national mama lelo tozobela mpo na makambo mboka lelo bango bayebi politiki te mais lelo tolasa bango keno bayebi politiki te batika oyo baosala wana fati akokanga mutu nyonso oyo akotebela akokanga ye peuple aza na lisu likolo ya lisu pokaza teke oyo bosala wana tozoyeba merci mama Justice